Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FMTV na emoko le descendant prophète Kimbangu ase azalaka moko na ba idéologie boy soko boy vanda na yo keneno na Brazzaville to keneno na Rwanda kendoko vanda bokuta na Kagame boluka bosala plan ya kwa attaquer ase na kati ya Congo na ebisaka bino ke ba idéologie bo foza mutu moko ya likolo so ya likolo to ko katemetre bili malua o joueur na yo yeyo bango pe babandaka loko abiso ti bakoma wana basala pe ka loko abiso bo basimba sultana nzambeta makasi na mosala idéologie pe mbuse zalaka oui to ko pesa maboko oui to ko betela ba oyo ba yaki liboso na biso mukili to kozana na biso bengrate est-ce que nanumba ya na ipeno yoki makambu asa zoloba yango la ko mamisa mokomene est-ce que zolanda bien na Château Rouge tant na yebisa ko ke kangela nga Château Rouge tambola kana yango René Penatana yo gâchette mon frère propre yo ebika to zela yo apopesela par rapport à prophétie ya Congo ba prophète ba komi meke mais les sinabino na ba onyo bozolanda biso surtout na ba bazo sala ke po biso tozala de temu ya Don Benjamin est-ce que muluba moko azawana petit na moko cameraman tant ba doki enengo la comprendre que Zaye Samuel yo bika ka mobali moko lancer mes petits tikaka ba ja ba petit ba français wana et simba te po kota boloko yo bika ka boze bele bozolanda biso na maluku surtout bana kingasa na changu na pesi mino mbote mabele mamenga ba ekotombera jamais ngayo ase bana covid-19 bisika boza molembek na peso mbote ya tro kitoko ne lengi émission na bino yango ese bandi bo s'abonner systématique aboy bo comprendre tango koti s'abonner allez obetika système kitoko ne lengi émission na bino po ekende bo encourager biso bo boke la biso ba follow le thème bo critiquer bo sala biso pe bien bisiko bino momoni ke bo sepelite bo lobby bisiko momoni ke bo sepeli bon encourager to kotambola parce que mokilango senga ndengwala émission lelo to ya minde komoko to prometaki bino auti musika za parlementaire debout ya IDPS na ebisaka bino que chaîne za commercial les attaques à te bataille IDPS non zalaka na lo chocho na oyaka to beta masolo asa ko yamba le peuple s'exprime ya ngoyo émission na bino kenda sango oh batuna kaka papa na pesa carton rouge ngaye yoti bozo kama nini ngaye ko na bima seke na mama seke ndenge nini Kagame ndeko bima maseke nanga ozoka makamuna yo nanga yo nanga tokosila na lelote nanga yo nanga tokosila na lelote ndeko kolobela biso tokosola lelo na ye par rapport ya ba idéologie ya ba nusa ne makambango ezalaka boyebika isolo ndenge makambango bandaka yenda kopesa ma akopesela par rapport ya sécurité lelo tokolobela trois tranches ce qui tend à permettre biso to beta lisola sécurité to beta la bato ba invalider bango to beta par rapport ya mai ce qui to banda pe na mai ndenge tondi est-ce que ça li sumu to ba pedele ma pede ba balana ya ngona na ebite yenda koloba biso to koloba te ndeko Benjamin Chambala c'est ça oui mbote ndeko mbote assez merci beaucoup merci encore merci na initiative oyo merci ya ko inviter ngasi mukona lelo ezali privilège za pona ko sunga ba congolais ba oto ba kola na biso mokili mobimba na osenga na ba o ba kozwa ta ko na biso sur YouTube ne ba lobby so koti o s'abonner d'abord na chaîne na biso et puis ko bo santé na ko aimer pour vidéo et pendant la mokili mobimba très bien pour maito koloba awa ezali solo sengeli e bana malgré au sala bato passe bato beba nga bo solo te yango to e poto solo la awa na profiter pour expliquer bato parlementaire debout et puis membre ya collectif de défenseurs des institutions. On a appelé Bakambia, collectif Nabiso Mote, Cordon René Tchasouma, Nabosa était Cordon sa rival, Cordon Eric et Mama Gloria. Mama Gloria, tu peux se mettre Toya, tu kuta na toko solo la aseyo. Toya. Voilà, toko solo la ndeka to lobaki. To limbo le la baimbo kama kaza ko lekana mboka na biso. Merci beaucoup. Ndeko nanga Benjamin Chamala. To banana on a sujet aux actuels. Je peux ça passer dans mon thème dans la ville province na biso Kinshasa. Yo moni ba maye tondi sami par-ci par-là. Est-ce que ça faut à gouvernement? Est-ce que ça faut ya biso masumu et le kebele papa ucho lo bake mosna babala na mobile na mobile est-ce que ça va pêcher wana teto comment? Bon, ba benga wana lo poto catastrophe naturelle. Très bien. Eza biloko oyo
moyen ya kotanga penda ke eza tina nango eza pona bo ezalité tant mususu nza komba ye moko palinga songola masumu na mokili to yebi pete tant mususu pe mikolo ngo ya lobaki ese ko gizami na yebi ke banganga nzambe bato ba mesala makambo molimo moko na moko akopesa ba explication na ye mais loko biso to moni ezali ke fleuve etondi mai emati eza bileko ekomaka okomona pe mai emo ezaka tolobaka ni mai emati moko lotilike kendaka na bandako na biso biso te mai na fleuve ekiti yango mikolo courant soki esali soki pe ndenge ni ekitaka lelo pe emati tokondima yango kolo mokili tokobete pe bigogo te yende mokolo mokili na ye topeseka matondi mais tokoyesa na bato nyonso baza pembeni ya mai ete bazwa ba précaution parce que ekomata kaka nalekaki mokolo wana kote ya bralima namoni ke ezaka na kati ya komata ezaka na kati ya komata bato baza pembeni ya mai bokeba pena bosala ngele parce que ezali ba catastrophe naturelle oyo biso tokoki ko en vouloir yango te pa ya nzambe siko na ndenge conseil nyoko pesa na ba o baza pembeni ya mai ya fleuve na biso Congo yango na esima baza na bokebi balongwa pembeni ya mai baza mwa musika po toyebi te ekozwa eleko boni ezali kaka na Congo te mais eza bisika ebele bisika makambo wana ekomi fleuve etondi et biso to kosala kaka makasi yake ya ko sensibiliser la population place l'été face à mokusa na yango wana c'est de sensibiliser et puis kotinda secours na ba quartier oyo bato ba si bazindi ko récupérer bango ko kina bana ba condition esengeli musala esengela ki gentili ngobila sala yango te mais besoin que c'est la gentili par rapport à quoi toko taka directement na makambo wana ndeko nanga Benjamin Chamala mais est-ce que na moment au gouvernement comment na moment bandeko ba kweli likambo est-ce que gouvernement c'est sali déjà badon bambeto est-ce que balukeli bango de Jessica parce que ngala kika na terrain na moni makambo ezole kana kuna ngai na 2024 na yeko cha gouvernement ko pakola bango miliki te bisika oyo na biso nazali défenseur ba institution très bien bisika o mabe ezali to ko betambeli bisika o ezali mabe pona lobaka boy lelo tango ma eza ko tonda wana na mutu avotaka Tshisekedi na mutu avotaka yete soki mai kotala ki tege elongi ya bato ya Félix Tshisekedi bango yo na kanga na zo bango te to na boma bango te mai soki epona ko boma e ko boma bato nyonso to makambo etali mboka on doit défendre des valeurs aujourd'hui on peut comprendre peu aujourd'hui que non le plan ya urbanisation na ville ya Kinshasa ezali respecté te ce qui peut par ezali ya responsabilité ezali partagée entre bakambi ya mboka oyo esengeli soki batongi pembeni ya mai ba pinir bango sévèrement na population oyo pe soki ba benga tozaka pembeni ya funa aw balaboni baso bengani bato aza pembeni ya mai ya biso kala mwa balaboni kala mwa ebomi bato moment so bengani bato na tongo na poko bazongi ba bengani bato na tongo na poko bazongi ezali pe par ya l'état na par ya population est-ce que vous montrez que na l'état ça na ba sans sa responsabilité te de ceux qui ba lobby na tongo na midi bakati mibeko na bango wana kasi eloko eza ko boma mboka na biso ezali autorité ya l'état ezali affaibli autorité à l'état ezali affaibli pa bana et pas bato oyo ba pesa ba kamba mboka ndenge tozali na mboka na biso tozali na auto bengi ba entité ezali décentralisé ba pesa na ba gouverneur na ba chef du quartier na ba bourgmestre autorité mo oye il faut ça ni appliquer yango pa ya population s'il n'arrive pas vous avez que le Congo est un problème il y a bato le Congo est un problème il y a bato oyo bazali capable ya osala musala wana ndeko nazonga na Bible Joseph a interprété ndoto ya Pharaon. Pharaon talabi. Mais makambo lobina osala yango. C'est que malgré Joseph a limbolaki. Ce qui ba chaka yete ba pesa mutu mususu Égypte alingala na nzala. Ce qui manque au Congo. Ozomona qu'il y a des gens où tant ba pesa responsabilité, il ne sait pas assumer autobengi responsabilité na ye, yango nezo mbuka na passe. D'où alors faut que ça na bateau nous sous bazo responsabilité à l'état. Biso toza pour accompagner bango mais dans le bon et non dans les mabés. Parce que jusque-là, ville à Kinshasa passe sur l'inondation, ils allaient communiquer à ta mon côté. Bah, personne t'a communiqué. Communiquer à ta mon côté. On ne fait pas l'effort. L'État, gouverner, c'est prévoir. On a prévu quoi en cas de catastrophe naturelle et nous ne pouvons pas. Il y a un peu de dans la population. On a réservé ce terrain en cas de catastrophe naturelle. Bah, comme il peut le soucier. Ce terrain, c'est une propriété privée de l'État congolais, mais congolais est au sombre. Aux hommes d'autres pas, Mihi Beza, Bakonzo, Bazali Bosovan? Non, tout ça, Mihi Bakonzité. Moi, je dis c'est un problème d'homme. Na Bakonzo, Bako Kamba Biso. Na Batu, Biso Tozo Kambama. On doit changer façon Biso ya raisonnement.
et le ressengi pour ça na musala na nini na ondo pesa ba carton rouge il faut pesa pe la population. Très bien. Bato to bazo ki notonga pe na mai wana carton rouge. Très bien. Boko zoya bino detemuya bako zoya bango Benjamin Chamala tozani na plateau. Est-ce que nala tuna la mumtuna elinga ka sikoyo service d'hygiène kenda wapi? Yango toza ko souffrir. Yango na biso ki toza ko souffrir parce que je veux na okota bena mabango bilate. Très bien. Mais ça m'avait fait très mal. Chef de l'État a outaka voyage je pense en Allemagne. Ko kitazo kita na aéroport ngobila ya bo alata chef de l'État nani Lamba Kini Bopeto. C'est le chef de l'État qui avait lancé l'opération Kini Bopeto na Bandal. Champ d'action ya ngobila na ville à Kinshasa. Ezali kotonga zandote. Kotonga balabala elenge sa te, ezalaki Kini Bopeto. Yango nde loko programme oyo ngobila ayelaki biso ezalaki Kini Bopeto. Est-ce qu'aujourd'hui toko pesa gentiment ngobila ta 5 sur 10, non, 5 sur 100. Sur ngobila on voit ça veut dire aïe ne loko oyo salité comme na Kinshasa ndende ko moka lobaki vomeko kimuta zonga vomeko kimuta ke ngobila on que les gens ba pèse responsabilité on a doté les moyens et l'autre monde comme en théâtre pasteur akene cher akero yemba ngobila moyibi ngobila zonse yende moyibi osomona biloko wana pona pasteur na ngobila baka ndenge moko pour yo nos amis sans sanctionner ngobila osala ki angote tango moni ke moi mpata banda ko pesa yo zo pesa ngo lisutu o mosa makelele o komi ko bila na cher Godin Poi yo yango en tant que wala olimbi sote Godin Poi na lobi bien na olimbi sote na riche yo en tant que mosali comment que bila na cher pour lali pour tanga komba mutu mate ke wapi na opesa en tant que pasteur na opesa en tant que président ya assemblée provinciale na opesa en tant que pasteur limbisanga mosali na nzambe ya yo yangwana Godin Poi yo yangwana zo yo beta biloko ya tole ozo comprendre que tel niveau ya réflexion ya bato na mboka na biso parce que yebisa ngai bato ba raisonner bongo on peut espérer en quoi. Très bien. Yango faut renouvellement de la classe politique. J'ai aimé de invalider ba tête oyo ya mineno to yebi. Kadima mokako swana yo. Est-ce que waneza toko tanango directement? Est-ce que waneza ba problème te bazo créer? Comment possible kaka groupe moko? Parce que toki nungu même ici ba proche ya mokonzi. O ba kenda ko voter ba postuler ki ba kanga ba opena machine. Yango ce qu'on a biso assez j'ai aimé Kadima lobi boy. Mama bozolo ba wana. So za na ba preuve. Ya ke X to Y ya mokonza mboka. Asaki na ba machine kende na ba sanctionner. Et puis là on a sepé les alliés. Quand les gens disent ote ba proche ya mokonza mboka batiki bango. Mama Nana Manouanina azana ministre près du président de la République. Papa na tango ya Kabila ko salem. N'importe quel ministre était ministre près du président de la République d'invalider. Ba bazu ministre, ba ministre baza 4. Ba DG baza 3, ba sénateur. Ba to ba ndima kité. Ça veut dire élection ça m'a blagueité. Aujourd'hui on doit prendre j'ai même maintenant décision au professeur. Les sanga ba professeur le bino. Jamais rosa professeur ba kangona moyibi na tricherie autant que ça ba na classe ba bengani bango. Ba desto benga na bango. C'est comme ça que l'état marfofo. Au moins ni marambo yo salema oyo. So salami boye na ba élection zo yakuna na ba élection mutusu ba comprendre ça c'est la responsabilité. Aujourd'hui on a invalidé les gens ba si bango babima Kinshasa te babima Congo te. Do baza aw. Baza aw faut ba sambisa bango. Et ça normal te. Mutu lokola Willy Bakonga par exemple. Ba uto kanga yo mamo muyibi awa. Akebe wa. Yeba ba invalidé. Ah! Bakonga. Bakonga. Zela zo rouge. Rouge na personne nini? Ya mbongo ibaka 2 millions ezali combien 2 millions so iba combien de millions ah mboko yo ata bateau de pêche ko somba te yaya 10 millions ata bateau de pêche ata université moni soka yibaki pa asomba ata bateau de pêche to nga to comprendre azo rouge babeleli ya Willy ya ngona toleka yaya mutu lo kwa boshab tala imagine toi ba invalider ou mais na mweka place au posilaki population bimi ba pesi seni merci. Population ba pesi seni merci. Na ndenga sabaka na ville ya Kinshasa.
na banda o lobango moi on a commis na participant na projet ya PUC aux acquis à l'Union européenne. Chaque commune ozui Kinshasa, Lingwala, Gombe, Kalamu, Limete, tous acquis na au moins 7 places à décharge. Très bien. Et na 7 places à décharge banda ocha 3/4. Mais ngobila kamati 7 communes a sangisi bango sa décharge moko. Wapi awa na maya Kalamu pembeni ya église Papa Soni. 7 communes ba obwaka full place moko. Ce que je sais là que avenue wana bokasa parti ya so les cas sont en train d'angwana et ça bloqué. Sikoyo ache 2 camions. C'est que full place wana et ça go leka c'est que so comme wana ngomba aton ke de notre ko sa émission place wana mona. Na okita de c'est là et ça ko kangama pour full eleki. Ya lo baki ke mbongo sala sa ni les athées. C'est que mutu ko ngobila déjà d'office population ko voter été. Ceux qui m'ont la bimaki, batongo mona keza très chéri. Et aujourd'hui, moko batongo bila akamusinga. Asa lo ba lo bakana na ndelo za ba miki bakangi yo obi to za ipe na ye. Oh, to yiba ki pena kabuya. To yiba ki pena Peter. Oh. Mais c'est que je reconnais que bo yibaki. Le col a reconnu déjà que ba yibaki. Le col a tangi batouana. J'ai aimé sans ses responsabilités secrétaire général à l'IDPS. Le Mwanabouté à l'Obiboui. Ce qui m'a solo amener les preuves. Boké dans le passé, c'est n'a sanctionné. Tout le monde a sanctionné. Bazouzi que maman automatiquement pour la dignité non honneur nanga, je démissionne na poste nanga secrétaire général. Il y a IDPS. Wana Kabouya Moutalobi. Sans sa responsabilité. Très bien. Aujourd'hui, on doit apprendre aux gens qui est les lolo salami. Facha lingala que ça il n'y aura pas de intouchables na deuxième mandat. C'est ça le langage. Et les mami balé, mon konza mboka le belo rumba tuni na moment campagne et le connu no ressorté na premier mandat na yo lobi na ressorté ko kanga bato fallait ba kota na boloko. A ressorté. A ressorté ngote. Ce qu'on va passer deuxième mandat ça pas ça. A ressorté ko bato wana. C'est que blague ezate au tala makamune ele kina ko niveau ko consonnel. Garçon mo talinga na ba biloko beton na katate. Bengani bima. Ah aux justice, ça on beton. Aoza makambo état du droit les lots assez surtout l'imboka oyo ebonga place Benjamin ça a raison peut ça raison pas ça a tort peut ça est tort. Est-ce que tant bako kanga ba mbongo les zonga na caisse publique to comment na trésor public mais les lots il faut comprendre les lots comme moko pourquoi tous les bazo bakina mambuya identification na mambususu babilo belé bando sa mandengeni au moins na yo ndongo zali boy to za carte d'électeur on mona mtokoza ngata 4 to 5 système ya ko vérifier makambo za kate na Congo. Et aujourd'hui, grâce à Makambo Kenango, moi j'espère que Makambo Belé va changer. Mais je ne promets pas le changement dans 5 ans, parce que les Congolais, batiki biso na sens ya raisonnement na musika na ko expliquer tout comment dans le secteur il y a sécurité. Tout le monde a baninga déjà niveau si ba komeli na biso réflexion na biso niveau sto komeli. Eza mudu super nani ngobila na mona ba bimi ba sali pe marche. Pe nani? Ba fandi pe na se. Pour ngobila est-ce que ngana ko kene bina na bina ndako nanga na ki olanda c'est pour ngobila ah non Gobila le gouverneur ou qui avait la Kinshasa le plus médiocre le gouverneur c'est Gentili Ngobila et j'ai compris que un mois na mission Kabila parce que ma boisali na ba opportunité ba pesa ki na tango ya fachi na façon de gérer les villes et quand ça na battu sur même les chefs sont prêts chef a qui soni Mata mwana président Turquie, nakata mutu katuni. Ni ville no saleté boy. Na za gouverneur na oko. Habillé wana. Soni pena. Moi je pense que ça doit changer et deuxième mandat oyo kande balobi on doit changer ba loi na biso ba gouverneur bazala nommé par président. Est-ce que Rimero nazoyo kapo ekomelaka assez que ba pesi ba turc Kinbopeto pendant 30 ans. Je sais qu'il y a des contrats de Turcs, mais il y a des qui pendant 30 ans. Je sais que les Turcs, tous en bango na auto un partenariat ébélé. Et moi je pense ce n'est pas un problème de Turcs. Et ça problème il y a un gouverneur oyo a un sens de responsabilité. Quelqu'un comme Nganazali j'ai travaillé avec l'Union européenne. Et je savais que Baïba a calculé que ville ya Kinshasa azali na tonnage ya combien de déchets par jour.
chaque commune a combien de déchets. Et na kati ba déchets wana, tant on ba déchets za rambongo. Mon déchets eza mbongo. Ezali na babiloko ba récupéraka. Eza na babiloko oyo ba récupéraka te. Il faut qu'on différencier. Ville ya Kinshasa le leçon to réussir assainissement nango et sengeli aseto zo bato o ba travailler ka wana ba futaka bango le 30 basaka musala 26 jours bazana prime bazana salaire neto ko réussir yango et to ko zongo wapi oyebi combien de millions kotaka par jour rien que na ba revenu publicitaire ya ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa azana avantage ya kozala azana ba entreprise azana mabongo eza siège à ba institution rien que na taxe oyo ya mabele ville ya Kinshasa kozwa charge ye moko ya assainissement na ye et puis ba société oyo baspoliaka oyo babebisaka ville mimi ya ba plastique bazala mbongo bafutaka na compte ya ville mbongo wana ekendaka wapi. Moi je pense que si on a un gouverneur responsable les camo tali ba déchets on ça eloko mon côté le ba plastique on a yeba ki ba plastique ba kotonga bandako ba plastique ba ko soko na ba zongisa ngo lisusu il y a une société au cirque wana il paye beaucoup d'argent ba futa mbongo belé pour nos ba déchets wana mais mbongo les autres kende wapi. Est-ce que c'est question qu'on a ba cirque? Non, il y a des cirques qui sont ici qui disent ça na saleté point ba cirque bazar. Moi je pense que biso mona ba congolais tant on changer mentalité na biso na la population na ba bazo kamba neto récit ata ozu banani oye na bango aw basa projet et récit na ngote. Est-ce que ce moment ngote que ça problème pe ya population o ezo senga que faut ko beta sete ko chamo ba taxe moko boya cher makasi so ka sali mbeba bakangia futi yango jour moto ke na ngambo ya Zambi to lié lo mona camarade atali passe au boka ezate to tambola distance ata ya ba 5 km. 4 à 3 km à mon place faut les aller à Boaki. To 4 ici na ngambo na biso siko ya Congo. Aïe. Ma côté. Kana moninga mo atozo lia. Fou le eta nani poubelle et eta la na misuboy. Obika lia Boaki na se. Ni na rapena mon frère. Kuna ko to tamboli pona loka pasa obwaka. Mais o za Congo te ya. Okinda lobi o eza Congo. Ça part d'abord dans la mentalité et puis l'idée. Tant que bazo cha poubelle ce qui est tondi boyo kolongola ngote population osala nini. C'est là où ça doit interpeller batunyo surtout. Moi j'ai du mal ko sanga nini na lobaka na entourage ya mokonza mboka na bato baza pembe na biso bato ayoka mboka ebele ba uti poto. Moi je pensais que na uta na bango poto ils allaient changer quelque chose. Par contre bato ba uti poto moto ola ngobileza na poto est-ce na poto amona ki fulu ndenge zali wana na mona ki bato ngobila bazola kisote na se ya Champs-Élysées salité ya ngoyo. Est-ce que comparaison wana vraiment dans sens où exister? Les gens doivent changer d'abord mitou na bango et moto faut faire que changer bato mitou c'est l'état. L'état doit s'imposer. Pour l'état s'imposer makasi il nous faut une justice dans un état de droit et le koko bet sabatuni c'est la justice. So qui au foot amando ya 5000 et quand na caisse à l'état au moni lobi na ngo place aux aki ya salité ba sokoli yango au moins mamboza bien na mona même na ba stade au mona ba buki stade au amande vite faut foot à 500,000 400,000 au 300,000 vite à foot à 300,000 wana mais vite les ara pasuka mais on foot à 300,000 faut pas ça ni balongola no ya vite na vite to mona ça ezongi so vite à buki kit o imana buki kit o so ki renaissance so ki nani o ko mona ke ba foot si renaissance wana amande mais ba kit ezara obukana ce que mongo a foot amande wana ke wapi. C'est là où les Congolais doivent réfléchir et changer. Na tout le monde tout na moroboye na ndengo zomone la makambango so babi opo na gouverneur la ville province ya Kinshasa okoka ko pona nani o azala ma capacité à ko sala musana wana. Pour l'instant ngai na kokolo baboye ole ya ko pona gouverneur ngana pona gouverneur. Moi je pense que le président de la République bilana yé eza ko dépendre pe na ba gouverneur. Pour moi na ko senga na Assemblée nationale bapti que la présidente de la République mosala ya konomi ba gouverneur o ya yé comme ça responsabilité on est direct pas na yé et là comme mi balé on doit cesser makambuya
gouverneur ya Bandundu na Bandundu, gouverneur ya Bakongo na Bakongo. Ozomon gouverneur ya Kasai na Kasai. Il faut que l'on la gouverneur o alia ka Chibela Bela na Kasai. Tinda la Bakongo. Ye na Bandundu na ki ngolia Minjinji. O alia ka Minjinji ko tinda ye na oto bengi Kesangani aki olia Bitoyo. O ya Bitoyo otindi ye na Bakongo ki olia likabu wa Mutsangu na kwanga kubwete na pilipili accompagne pendant que non auto makamu mususu. Très bien. Et c'est comme ça yango moni même lelo oyo moni ke to ya tribalisme mati makasi. Parce que nakati ya Bakongo n'était pas na biso na Bakongo mona ke ba gouvernement otaka na ba fleuve. Biso batakataka ba no mimite. Ozomona parce que a mona ke ndenge to na Bakongo parce que na Bakongo ne ko yeno gouverneur faut otaka na district na biso. Biso to bata lokala to so gouverneur te gouverneur otaka na ba fleuve. Biso to bata ba fleuve gouverneur otaka na nini biso to za bata boy ne omoni ba nommer ba ministre na kati ya gouvernement yoka bato ba nommer ba ministre ba kasete ba nommer ka bato ya ba kwa soki nini biso bato nganda jika ba nommer biso te c'est qu'on aura ko kabola mboka zela nanu zela bulu wane utaka pa nani ba kabola Congo na 26 provinces 26 provinces à Mabete. Est-ce qu'il y a déjà depuis 1960. Tout ça 26 provinces. Mais le problème est aligné. Manière ba il nango ya lelo eza manière ya balkanisation. Yango monde ba créer comme ministère mo ya décentralisation. Ba pesa yango un certain Azaria Sobe wa maninga. Na wo obeta liso na ngota to kota na makambo oyo ya sécurité. Très bien. Ba pesa yango Azarias. Et ça un objectif fini de ce ministère là. La décentralisation oyo Kabila yaki nango. C'était la balkanisation. Et Zaka déjà où il a qui bino ke bino ba Congo. Awa ekolo mususu eyate. Bino na bino kaka. Bino ba luba. Kaka bino na bino boyate. Ozunet na Kasai bazwa ba tete la ba chama côté na bango. Bato akabinda ba chama côté na bango. Ba o ba chama côté na bango pour créer auto bengi bokabwani au sein na biso. Or ce que mon idée n'est pas que n'a pas makaboli ba qui vous mi balé na maniema ezaka progressive. Lelo oyo aux la 26 provinces, il y a des provinces oyo au moni kitonga na fandi ezaki toko. Gouverneur azata na kitsa malonga te. Gouverneur administration bâtiment administratif ezate. Mais bosu bato mo ko pesa bango ote bo comme province. Banda bo pesi bato province. Yo ka beta mbaso babaso la province osusu. Ezakani Lualaba pourquoi na minereza mais babe taper ma solo ya Maïdombe babe taper ma solo ya Kwilu babe taper ozomona ke il y a d'autres provinces qui développent et d'autres ne développent pas pour na kosala auto bengi découpage on a 26 provinces ça allait être progressif après 10 ans to bakisi des provinces après 15 ans to bakisi province moko to tonga yango to la kisa batuke tozo kabola boye pour na développement na base to kabola on na idée ya kokabwana mais sotali idée oyo basala ila ki 26 provinces ezaki na idée ya kokabola ne biso ba congolais yango zo mona ke bandaka ba kabola wana to koma ba tribal na ndenge moko ya kosakana te c'était ça l'idée o bato bazaki nango na posa ya kotsa ba congolais et ils ont fait ça avant l'élection il y a président ya koya pour balkanisation et là ta muto koya. Et c'est comme ça pour nous superviser yango Bachaka Zaria Sobewa. Tu sais qu'il dit à Longwa à le chef d'État à États-Unis. To surtout Kangaï na yo à l'époque Mama Tumbanzeze on a appelé ça mot de Passazali ministre des Affaires étrangères. Un ambassadeur pour déplacer la province à Moutou. La province à Batou papa. Et ça ndakuna. L'ambassadeur doit informer yango monaka oya lokoso akendaka babomi wa Italie. Ayo na Congo za kopa minéré il est pas binadi akufa akenda bulafu pour nini aibada ke na RDC so e kopeza to surtout ka boy o miniemwe ezaka signé pa nani ya Adolphe Muzito commune rurale la miniemwe oh bifuba tonga stade à 100 000 oh stade à 100 000 baso batonga marché basala boy ambassadeur États-Unis ambassadeur ya France ambassadeur ya Grande-Bretagne oh bango tout na cérémonie nzokande déjà bazaki na posa ko imposer biso eloko oyo kaka banya murenge soki na ese ngomba na yaka na batute batu ne baka kovanda na oyo to bengi murenge yango ne tozali boy ata so bani bakatanga moto nazo fungola miso na ko isabino toza na tribu ya banya murenge na Congo te toza na banya Rwanda
ndenge toza na communauté des Maliens vivant au Congo, nous avons des communautés de Guinéens parce que vivent au Congo, il y a des Nigériens, ndenge peut toza na communauté ya ba Rwandais, tout si oh babanda ko vivre na Congo. Très bien. Et cette communauté là a coquille jamais kozala auto bengi tribu na Congo. Dans les 145 territoires, place yaba nya Rwanda ezate. C'est là d'abord on doit instruire nos enfants. Sinon tu es assez to kende. To ko limwa kana mokilo nzamba ko zwa biso. Mabele na biso ba ko zwa yango. Très bien yaya. Yango mona hymne national to yembaka. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est notre pays. On doit enseigner à nos enfants. Sinon te bana biso akuta na bulu yeke. Eloko lozo fana na bande ko na katsa lopangu. Yebisaka banana OK lopangu ezaka yangeza bande ko na ngai te. Ezate ponde ko na to nginda kwa chambre salon. Soki ozolobela na bana na otata ozala bomoy. Mukolo ko daye ba kolobaka non na tonga kanda ko c'est ce que les Banyamulenge ont fait na katsa mboka na biso. Ils veulent nous faire accepter que les Banyamulenge ne sont pas nos frères. Au Congo nous n'avons pas de nilotiques. Nous sommes les Bantous. Très bien. Nous sommes les Bantous. Étant donné que nous sommes les Bantous, toi efface histoire T. Bawande ba na mboka oyo. Obelo bo so sala. Bakenda ko tumba Institut National des Archives na biso. Oui, batumba yango. Batumba yango. Très bon naté. Or bangoti bazoya AFDEL na Congo. Baba na mission. Biso to ya babango. To boule libération. Or que toujours Michasinga. Or bango ba réussir au baba ndoluka chaque jour. Yango moni lelo le président de la République a terminé ça des martyrs. Alors moi approfondir ça linga passé. Alors bi moni ngai ko samba ya ngai na Kagame na mokili ote. Obi poani parce que les poussins à mokili yo c'est les Américains, bana Kagame. Très bien. C'est pourquoi le chef a dit ko samba nga na mokili yo na Kagame. Awate. Ngana Kagame to samba et pas Nzambe. To e banani a raison. Parce que na justice à mokili ba opesa Kagame raison. La communauté internationale déjà en 1972 va préparer déjà la balkanisation à RDC en 2030. Pourquoi? Parce que tout ça va minerai stratégique dont coltan, cobalt, lithium et tout qu'on sort oyo il y a un émouté au Kamba mokili parce que la batterie électrique tu as énergie renouvelable. Bah décider faut Congo et Kabwana. Pour Congo et Kabwana bien, il fallait bâtir un tout Rwandais awa. Malananga liboso na mona mama botiba na mapasa mais mapasa mi balé ba botami na bisika mi balé keseni moko na manono moko na ewabora est-ce que ekoko salema hein panzela nga wana moko na Katanga moko na Maniema mama aboti bango et puis to yebi ndeko na ngai ase to yebi bolingo ya mama envers moi na moi si to yebi ndezala. Voilà. Au sommet par hasard, Dada, Jeannette, na maman Sifa, na réunion moko boye, a une autre la maman moko l'anniversaire, ba vandaki na maman, to ma photo, il y a les passe à moi si na maman na ye. Pendant 18 ans tout le monde a monté. On nous a fait fabriquer. Ça veut dire le Rwanda avait réussi sa mission. Mission Rwanda des Akenini. Mettre au sommet à Congo un tout Rwandais. C'est pourquoi ton nima ba tout ça va congolais papa. Pour ne passe. Nalobi Moïse Nyamugabo. Ayana AFDEL comme état conseiller politique ya Musée Laurent de Sekabi. Mais tout ça ba vidéo en a Musée Mukasoloba. J'ai demandé à ces gens de quitter la République démocratique du Congo. Et je vois les Moïse Nyamugabo fuir. Oh, je regarde mon ministre lui aussi fuir. Oh, je regarde comme Robert. Oh, toi aussi tu es Rwandais. Les tamboué Mwamba. Mouza Temara na tonga ba Rwandais bakende. Amona ba ministre ba limu. Bizima kara. Poa. Tamboué Mwamba. Poa. Zelananu. Tata mama moko. Oh, ma vidéo ezalité papa na ngai. Tamboué Mwamba poa. Tala. Nyamugabo poa. Zelananu Benjamin. Oh assez. Obam sangate. Assez moi kisasa oko bangi sangate. Kongo za ya biso. Tamboué Mwamba. Ngate. Awa ba révélation ezobima. Awa. Alobi ya sobo okate mutu ba okate mutu. Na yebi pete na osimba. Toloba papa beta. Au monde que bato wana tout bakei. Et aujourd'hui
basali ba créer loko moko to bengi M23. D'abord to banda M23 bandi wapi ben non na maman to bengi AFDEL. Très bien. AFDEL ezaki alliance to limbola ki on déjà jour wana ki ezana ngolo na bisoté. Ezaki lo ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi, ba salaki. Taba yokati batika Rwanda na Uganda basali bord na bango. Ba bengi un administrateur aya wana po balatsa po ma musala ba yango balatsa couleur ya Congo. Ba kamati musée ba che wana. La preuve ane musée mo alobi boy. Ne jamais trahir les Congo. Jamais. Quand il parle de ne jamais trahir les Congo, quelque part, il s'est senti que non, la décision n'a n'a qu'au trahir Congo. Avant d'ailleurs le Bénin, la guerre sera longue et populaire. Voilà. Pourquoi il a fait appel à la population? À mon avis, le rôle au micro de Sangamoko, moi Bimangamoko, il faut population ça à côté là. Nous mon phénomène ou de Botami, la population. Ok. Maintenant, communauté internationale, à partir de Uhuru Kenyatta, ancien président, il y a Kenya, bah ibisina mokonza mboka boy. À se désolidariser na otobengi ba wazalendo awanga na bango o le chef d'état awanga na ba wazalendo akamatika chef ba wazalendo atie général akamati chef ba wazalendo alobi désormais ba wazalendo ba réserviste na kati ya armée alobi armango pe kosuka na ndambo bozalité il faut to ko plus ou moins 5 millions. Cela veut dire facha comprendre que guerre oyo ngai na minduki ya mindele osimbate. Oh, population n'aime pas arme makas, armée sur le peuple. C'est que zone na maluba musée. La guerre sera longue et populaire. Pour ceux qui population zana yo, on gagne guerre. Ceux population zana yo, on gagne guerre. Oh, guerre est-ce que uti wap et uti na Rwanda. Oh yo, Kagame aloba qui ont bien à Guinée, alobi qui on doit revisiter la frontière. Pour na bango, parti ndambu ya mboka na biso. Nord Sud Kivu. Il faut appartenir pas à bango. C'est ça le cadre na ya mondele. Yango mona ki bango ba tchaki en place auto bengi la MONUSCO. La plus importante mission des Nations Unies, dans Nations Unies Salama avec plus de 25 000 hommes. Plus de 25 000 hommes pendant 18 ans babundate. Bazo ngoya obundata ba benga na bango. O onya ndimi sikoyo ko bunda pembe na faire DC pour na benga na ba rebelle. Or, la plus importante mission des Nations Unies et il a qui cop c'était de protéger SMB. Société où il y a mwanga chuchu bande ko exploiter auto bengi coltan. Ce qu'on appelle ça mwanga chuchu wana coltan a exploité pendant combien? Pendant 97 ans. Si koyo ba pesa SMB azana droit ya aéroport na yemoko ba soda na yemoko place ba do futa soda na yemoko $21 000 bolana on a procès. Et le gars était capable il y a ça auto ya lingi. Mais mwanga chuchu azali nani? Mwanga chuchu c'est l'ami de Paul Kagame. Na 1990 bake bango mibale na Paul Kagame okini kotanga na États-Unis bazongi na 1990 oyo ake Uganda place oyo Kagame azaki chargé en renseignement atiki ndeko na James Kabarebe taba komi kuna makelo biso tya ba Rwanda balonga na mboka na biso Museveni pa mochi yango na kati ya Uganda que non yo tye ba Rwanda ba diriger armée na biso. C'est comme ça que ba atakaka oto bengi Rwanda mbala liboso Mobutu atinga DSP pour ba récupérer Rwanda na maboko ya Kagame. À l'époque Jivela Abiyarimana nde mutazaka président. Donc ba salé loko wana déjà Kagame déjà nyongaka mwanga chucha ya songa anosa da cop na minéré na mutune moselo ka district Kabila yango tango ce que c'est ngito chana nango na sommet ya AFDEL lango pour ba dire rébellion en février Congolais zate mais juin tina août dès le 1er août ba yeko sala auto bengi AFDEL na Lemera awa na Congo ba pesi bo repanani et pa moselo ka district Kabila na beti match wana mwanga chuchu atika siko wana tamuza sali ba buzo ba bare mose ba yo sala RCD bou abion ngana go s'afficher te ngafona za héros da l'ombre ache ubero liboso azuzu ba congolais ba pete ba sesanga ba vina biso ba mede non sesanga pa utape ko auta ba RCD ko ba zo ba ngoni surtout ba vimisa bord ke bord za ba congolais tête na ngona ni azaya sombero yango moni na commission de défense et sécurité Rwanda insistance à bord dans Saint City papa Etienne atimbela ba bord boro ya koteka mboka ngana longoi finga ebe wana yazaka bonga bandake loko asisa oh ya monaka déjà ali bango ba yo tira biso article 217 na kata eloko ba tira biso article 51 ya constitution 217 paso ba lobi ke non ce Congo to bunda na pays moko boy pour na ko sauvegarder l'unité africaine on peut céder une partie de notre souveraineté. Or le président de la République après ta serment pour nous défendre mboka naï
mais yo ce qu'on a ta constitution na yo balobi sozo bunda na mboka libanda so matate yindi soki pour la sauvegarder l'unité africaine. Avant de sauvegarder l'unité africaine, il faut que nous soyons congolais. Comment nous allons sauvegarder l'unité africaine pour nous céder une partie à la souveraineté na biso. Or la souveraineté dans le pays va discuter à ngote. Mais la carte de constitution biso dans ngo 217 lobby ngo bongo. Ce qu'on y aura pas sur la lutte posée par toutes ces article 51. Balobi que comment faut protéger ba tribu minoritaire. Si on a tenu bangala ba soyi ba luba ba kongo ba ba minoritaire na Congo to yebite to yeba ka minorité na majorité mamu ya minorité na majorité za na Rwanda mais ba chango na Congo ba zo défense et sécurité ba pesa ngo azasa obeo poto koma na makambo to wana ngo lelo infiltration ba zo bemba batindi na boloko ale ndesko yo zo ba général Rubakura bantira bando chango na ba poste o Robert Rubakura rasira o Amorira Barara bango tout afandi est-ce que ba général na bazali Bamusu bazali, bamusu bakimaki. Bazali. Parce que tu sais que di alinga ki amema auto bengi abeta bateau de Moïse te. Pour la conséquence ngeza makasi, bateau ba vandi sa makambo. Bana 18 ans na mboko yo na 5 ko ya sa bango le moko. Très bien. Fa ko vanda nanu. Kotala bango na ko jimele bango ko yeba no. Nani aza nani. Peut-être muto aza sima na on muto abeto masasa muto. Faut keba. Domaine ya armée eza jeu de dames ko tindika tindika ba pion pa mapamba te avo tindika pion faut yeba non so na PSD faut na aller à 5 ko pesa de na loengete pour match au vide ba ko beto pesa ndam c'est tango beta il faut yeba c'est que a commencé à conscientiser ba généraux ba officiers atal o ya lembi na zuye o ya lembi na zuye o ya zona makasi tika ina na niveau no mona ba John Numbi ba s'afficha ngana kosi ngana mpatete aya total lo ko salanga o déjà zaki na idéologie no moni ne bandele FCC cash ba ya ba no bani ameka yemei na kendo benga yemei yo kama sola yemei beta ma susu autant na kenda ki yemei pour vous dire bref bazwa ki da mboka na biso ezaki na mboka Kagame. Quand on avait un chef à renseignement, dans Mboka Nabiso, des faits à Imbi, ou à dépendre directement de Rwanda. Azala Congolais? Bon, naïbe pensate. Parce que au moins les Batouana, à 50 ans, tout surtout Kalelo. Na Rwanda, ça fait déjà 40 ans. Où le Bamba a enseigné Makambo et comme Lelo. N'an de tout surtout cas. Mais ça que je vois Rwanda a déjà 4 langues nationales na biso, basant na 7 dialectes na biso, 7 dialectes. O baba yebi et pas na bango. C'est que bango ba yeba ki déjà. Ba yeba ki. Ba lo mutaki oboma. Abi na yo boma assez. Mais assez ba oboma ba éviter que yo yeba te yo oboma yo. Bango déjà ba yeba ki baso oboma biso. Baso côté pas na biso ba sabu. Ils avaient déjà le plan. Biso zaki na ndombolo. Dit amen. Zamba sa elote yebisa bana yebisa ba peuple congolais qui to sambela na gauche na droite aussi mopanga to bunda parce que nzambe yemoko aza l'Éternel des armées enseignant ngona bato yango moni Kagame même na ba église de réveil kuna a tia programme bwana makambo bokoteya mamusu bokoteya ngote owano yela bato na ba église de nzamba bolingo et pas Kagame esimba te. Il faut dire vengeance. Il y a un bango un esprit à machette. Bango ba na kuluna na Kinshasa. Bango machette. Parce que l'esprit wana congolais dans l'esprit ya boma moto tchana se to ya bango. Or bango so bana boule ke ba boto le loko. Ba loba yango na miso Katumbi afandi Katumbi oseka. Ase to fandi na biso awa Katumbi batunye question. Batunye ko to question te ba lancer défi pas ya challenger na ye. Et pas à moto ba oula ne ma pona babi soki aza mobali alobaka na meeting moko moto yo azocha ba désordre na est za Kagame Katumbi alobi yango c'est que ça semble se ressemble les ne se mangent pas après alors banane yo ba critiquer Kagame soit critiquer Kagame ba moi semble il azana servi politique na grâce à Kagame aza wana pour détruire Congo et il y a des officiers au moins yango no na secteur ya armée les chefs investir bongo tellement béné abundani tibalongo la Congo embargo. Ces pays étaient partis. Tout chabiso munoko awa pamba. Mongo ya bia ba Rwanda bandulia mana Congo. Ba réseau ya ba Rwanda ne bando sala kuna na est. C'est
pays était parti. Parti, on a besoin de tirer la combo. Les autres, on a besoin de tirer kilo, kishishi, kiwanja, ruchuru. Tout est bas, bas, surtout. Mais les besoins de la guerre na Est, guerre na Goma. Est-ce que guerre na Goma? Mais bah village toi ibaki côté point. Nani ibaki Bunagana tango ya Kabila kangama pendant 2 ans ba na ibayo. To yosu to kangami de loté. Oh. Nangina ibisa OK. La communauté internationale azana chez. Les Rwanda a un agenda. O ya kutani pe na mobali. Pour na minute o est simple. Si les Rwanda osent nous attaquer. Ce qui Rwanda a continué ma bunazo sala oyo. La République va attaquer. Est-ce que Nandenge Makamozo Kendele, sécurité, to armée à Congo, sur 100%, to groupe sango combien? Donc, bazo kene malamu. Armée ke malamu, et là, ma armée, ezali bakozanga koyoka na ba officier mususu. Notre armée, eza ini à Combo. Na kati ya beaucoup d'officiers. Moi, na ba mobile na TV a ezalité. Ba officier, surtout na osenga bango ba yokana. Baza bomoko. Ce n'est pas que Moutonio soit dans un régime qui a passé, il y a Kabila qui a très très non. Ce n'est pas que ceux qui ont commis les lots na poste na fonction au côté na moninga ou azaka tango Kabila ma candidature. Na règle il y a toujours les exceptions. J'ai parlé avec certains des officiers, na aucun ça n'a passé. Au soit bien ba traiter ngara aboyer parce que naza muto kolo boy. Là, c'est pas bien. Ou ba frustration wana ne mutima makamo abe ba frustration na emema musée le de na liwa pona nini musée la garde na ino surtout oyo eza peme na ye ezaka requitté par Massasu c'était l'ami les compagnons musée le de Kabila mais à partir il y a perte il y a ba arme na niveau ya Poitou ezali entre frontière na biso na Angola na ndinga ba Katanga kuna muto a traversé eza Joseph Kabila oyo apesa ba ndeko na ba Rwandais makamunenge ezali ba kosela si Massasu makambo ba bara Massasu vous appelez ça ordre ba bara Massasu mais ba garde autour ba za ba rapprocher ya musée Massasu ne rekita bango imagine toi ce que yo muto meminga na FM à télévision so na mona ba yo pona le kamonga na ebikedo asasa le lokote so na tikana ba ndeko to za awa nous en bango bien. C'est comme ça que bah conseil la barachidi bah toi que non bino ne bobu misa musée parce que bah ça va petit massa soit rekitaka malgré ma bah ça petit massa soit rekitaka mais bon vous avez moi musée copie ya musée la copie ya communauté internationale et alors quoi le copie ya ça la fatima mais ils a copie ya communauté internationale parce que fatia lobika na communauté internationale boy o ya ligne minéré aya asomba na Congo 50-50 alobelo musote alors, il y a 50-50. A imposé par le bigue, minerai n'a pas en état brité. Dans le cas, bah raffiné en bah Congolais bah va boulot. Au lieu Congolais qui ont ça la boussala tant sur ya main d'œuvre na Angola pour na $10. Ah ça na na Congo pour na $10 on a na Congo. Très bien. Boza ebele to zala ki na Benjamin Chamala. Detemouya. Oyo za premier numéro. Deuxième numéro nango ezali photo continuer si makamba sécurité. Ne quoi expliquer biso point par point. Mais par rapport à temps télévision Zangonga, je crois que boza ebele bozolanda biso ndeko Benjamin. Moi liloba ya suka ko kabwano parce que na kozonge la yo lisusu au cours de la semaine pour continuer deuxième numéro na biso sur plan ya sécurité ya mboka. Assez maman loba ezali tellement ebele. Et là on a ça batuke. To lingana mboka na biso. To soutenir beaucoup de mboka. Je sais que ça ba vota qui na ba vota qui était. Tous à la liste Nicolas ya liste. Merci na général Blaise Kilimbalimba. La ville est calme. To tambolaki, to bandaki na mikao, to kei. On a vu ma poste de résistance. Bato baza kota ba bagata ba ilu an soza maloko. O boza kapasa kota na Brazzaville. Ndeko ba pesa yo 10 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs. Au côté de bateau bilongi na bango na bazolo na bango au mona o aza Rwandais et au sumo na nini so babombi bato na Congo. On doit faire très très attention. Les Rwandais to yiba na bakombo ya ba roba kura bantira te. Il y a des Chibwabwa, les Timba, les Mankulu, les Nzuzi au baba Rwandais na mboko. Faites très attention. Nani aoka kondima ke bato na sala réunion na Gombe
na hôtel Castello na ko koni na ya ko ba ke nanga noko na yemonga chuchu oh na ko yeba ngo na na ko yeba ke ba na ko s'attendre ba attaquer mokonza mboka lokola Castello za 400 mètres na Philadelphie soit haute église na ko yeba mbwana ça veut dire complot za makasi. Si nous sommes dans notre président aujourd'hui, tozongi na sima. Bato ba olukabino baza ko sa bakabola Congo. Yango ba bakamwe. Na Kasenga ba maimai ba uti wapi. So Kasenga koyaki kasha nani Kashobwe. Kashobwe baada na mai bilo wa Zambie sani écoutez. Faites très attention. Yango moniteur ka toucher kaka batuna Kashobwe katumbi wana mbangu na mutuka. Un souci peut pas bakonzi. Soit na mutuka na yo excellence kita na so kiti ba fouiller kaka. Yo li kamba ko fouiller au moins benga ba américain ba ko sécuriser yo. C'est que Donald Trump va benga ba faire des gens qui nous sécuriser les États-Unis. Ba congolais tout fungo la mission. Nous n'avons que ces pays. Toi ka pays oyo na koya ko détailler na prochain numéro ba détail nyoso ya ba Rwandais. To ko bangelo ko moko ngamu na lobi yangote. Venanga Eliezer Tambwe aza député awa na Congo ndeko nango ba invalider Tingi Pululu 47 députés rwandais nana no mara bango baza na objectif nini pour aller défense sécurité pesa yo maman Jeannette Kabila eza pour na boule nini pourquoi les tutsi bakotaki to dako détailler to banina AFDEL ne komaki RCD ne komi CNDP ne komi M23 ne komi lelo Alliance des fleuves Congo. Pourquoi ba ça la bongo? Objectif na bango ezali nini? Ba américain batili ba nani awa na Congo. Leur objectif ezakini. Pourquoi mission Union européenne azaka na posa à côté de matériel na e outil Brazzaville. Les 7 pays où va se liguer contre RDC pour nani. Quels sont les intérêts? Na olobela pe ma il y a conflit, il y a auto bengi, il y a sécurité sur le plan auto bengi, il y a ko exploiter pétrole. Pourquoi le directeur général, il y a énergie, Total Énergie, où est-ce que français? Aboya qui a le bac qui va bloc pétrolier na Congo to somba te to zo ofele. Aboya qui a mon nani. Quelles sont les armes au Rwanda PC? Rwanda va former ba soldats na Mozambique et pas ba français pour nani. Et quels sont les enjeux? Il y a la République démocratique du Congo d'ici au horizon 2030. Toya ko lobelango. Très bien. Moi mbote na batumi balé. Na pesi mbote na ba Congolais nyonso. Kopesa moko et aussi mbate. Mais soyons ensemble, soyons unis et moko kende liboso. Mais big remerciement na initiative la fondation Malo. Oyo vraiment ba pesi opportunité oyo. Moi so Congolais mo boye a monique a sako kufanzalate. Benjamin Benanda ko Franzalate a créé le kwa boye pour bolanda biso mokili mobimba kolonzamba pambola ye et na assez et puis une équipe technique nyo soto soki bangote mais woni biso na banda ko makambo ezebele Benjamin ko bimisela biso pendant premier numéro deuxième d'été comme la biso premier numéro de volume 1 2 3 a ko bimisa 45 députés rwandais bana Congo et sali pasi Mawa. Guerre reza ba bantu ba éliminer ba bantu ba nilotique bazwa place bo fongola be matoyi Brazzaville yo mutoteke opese bango so hectare ça sous dessous 12 000 hectares on l'a pese 16 000 Jean Lorenzo etali yo guerre na bango za ke ba nilotique ba occuper Afrique centrale yango wana ba bantu balongwa Nango lopesi lisusu Brazzaville lopesi kaspo bakangati Congo tozala bomoko 10 000 francs kabola yo nangate ba pesa yo te 10 000 francs kendo ko beta muningo no machete te tozala uni tobenga na banguna biso nde bato tozo sauver monde pe Afrique c'est nous Congo tala ne bakobo kabola biso 45 députés na kati mboko yo bazali bayebi bwa ko luka seko na pesi mbote mingi na mo boss Billy Maluwa Cleophas ya yo ngwana John Chibangu wana ba congolais ngana otanga général Lisusu ba congolais na otanga na banga Chigo Chitambwa ba congolais général Lisusu nani général Gabi Ephraim voilà et moi Sébastien la police na yebi oza congolais na otanga ba kombo John Chibangu na bosaliote général Blaise Kilimbalim alors ba congolais uso na tangiote talio
obemanga wapi mboka yango yo émission na biso sili ba ebele bazolanda biso nanumbaya na peso mbote sans oublier mon frère propre Gachette émission tokozela yo par rapport à la prophétie à Congo na sina annoncé déjà kalamingité tokoyamba bino émission sili bolobi sunini detemuya émission sili 45 députés na deuxième numéro Barwandais bo sambwa lingaki yo mingi Janina Janina